ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonsoir, bonjour, balade émission Dépêche Ezali, émission auto et la cabine va information à temps réel. Ndenge toloba kaka na système ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche Ezali présenté na ngamoko Mishonoka aspect spirituel, bopeto na nzoto pe na molimo. Dépêche ele kaka na YouTube na bino ya ASTV Media. Soki nano s'abonner na channel na biso ya YouTube ASTV Media. Okozwa information ebele, okozwa dépêche, okozwa émission to saka politique, to yamba invité kwa chantage, okozwa direct na biso, okozwa émission lokola ba VIP makambu ebele. Na dépêche lelo to parler situation politique en mboka na biso. Mais à la une, il y a des pêches à l'élo, à temps réel, ezali, situation et comme eli, cardinal Ambongo, archevêque, il y a Kinshasa numéro 1. P, cardinal, il y a Congo Mobimba. Makamoni ne comme eli, Tokolo Belango lelo, Tokopé cette formation, Makambo comme eli, tokopesa pe ba avis ya bato bazali profeli Tshisekedi pona bango makambo komeli ya mbongo basepeli to basepeli te. Tokopesa pe avis ya bato oyo bazali contre pouvoir ya Félix Tshisekedi o to bengi ba opposant, avis na bango pe tokolobela ngo lelo. Tokolobela makambo etali Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamerhe Bahati, Sama Lukonde ndenge bakende ko visiter Premier ministre Judith. Tokolobela pe insécurité na Goma. Mbote bisika bozwami na 4 coins ya globe terrestre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Tokofungola dépêche na biso à temps réel lelo. Situation sécuritaire na Goma ezali penza catastrophique. Insécurité na Goma ezali penza na ndenge moko ya malamu te. Depuis kaka bawazalendo bazwa minduki baza na Goma mingi bango nde baza kosala ke Goma ezala na insécurité totale. Na ndenge nazosala dépêche lelo na temps réel, plus de 8 à 10 morts déjà na Goma, ou déjà bazali déjà assassiné na ba wazalendo kuna na Goma. Bokomona ngo na ba video ndenge nazosolola bwe lelo kaka bauti koboma lisusu jeune moko ya 20 ans kuna na Goma. Mais jeune wana babomi ya 20 ans, bato babomi balataki bateni ya FARDC bazalaki mibale. Bokomona pe soda moko pe alingi aboma lisusu batu. Mais heureusement, les soldats bazalaki wana ba maîtriser bakangi. Bokomona lisusu kaka na Goma ba kidnapper mutu na ba wazalendo ba filmer ye bazwi video batindi na famille ya batu wana po bapesa bango $15,000 baza kosenga rançon ya $15,000 ba wazalendo. Likambo kokamwa tozosenga na service ya sécurité ya mboka elongi ya ba kidnapper moko pe emonani wana oyo azosenga oyo azalaki kofilme victime na bango elongi na ye pe emonani yango tozosenga na service ya sécurité ya mboka ba repere elongi wana po baluka bakanga mutu wana. En tout cas peuple ya Goma aza na insécurité totale. Insécurité zanandu ya kobanga ke lobi Goma ezala tombe. Mais insécurité komi lisusu na bana mboka bango moko bawazalendo na ba FARDC. Biso tokoyeba nini service ya sécurité ya Goma ya la police ya armée bango nde bakoyebisa biso eske bato bazo cause terreur wana ezali wazalendo, ezali FARDC to ezali ba M23 habillé na ba wazalendo to habillé na FARDC. Mais oyo toyebi
mboka ya Goma eza na insécurité totale, ba tuerie chaque jour. Alors tosengi na bakonza mboka bazwa solution pour la situation ya Goma. Information topesa bino lelo, garde de corps rapproché ya président Félix Tshisekedi azalaki assassiné. Babomaki ye bokomona Kabuya akeko visiter famille na ye, tokotiela bino na video. Mais biso tokolobaka commentaire tokotia ezali ke garde de corps ya président soki ba assassiné ye ezali mbamo à tête ya sécurité ya président de la République. Parce que garde de corps ya président de la République soit assassiné et l'axi déjà ba komi ko pénétrer président de la République. Alors toza ko senga ba service à renseignement ba pesa pe biso ba média information sur eloko nini leki azalaki na ba compte à rendre ya yemoko to ba bomi ba kangi bango to ba enquête ezali ko salama parce que jusqu'à présent biso ba média tozali flou to éviter garde de corps rapproché président akufi ndenge nini. Alors toza na posa pe ba service à renseignement ya mboka na biso ba sala rapé ba briefing pour garde de corps ya président ko kufane ezali likambo ya mukiete ezali likambo ya munene comme ma garde de corps ya président et l'axi déjà pour pénétrer déjà sécurité ya président de la République yango toko senga ba service à renseignement militaire civil baluka quand même ko sala ka briefing ya ko ebisaka peuple to ko ebisaka biso ba pandisango po biso to ba ko expliquer jusqu'à présent to éviter eloko nini oyo ba bomeli akufi na ba compte à rendre ya yemoko akufi na ba compte à rendre pour ko intimider président de la République pour ko lakisa ke sécurité président ba ko pénétrer en ernyoso wana biso to éviter to sengi ba service habilité ba ko pesa biso information. Joseph Olengankoy boyebi ke batangaki ye cité azali na groupe ya ba M23 mais likambo ko kamwa dimanche oyo Joseph Olengankoy atamboli na bambwana ye Kinshasa mobimba pona biso batoto panzaka sango pona biso batoto monaka musika kotambola na bambwa mbongo elakisi ke azali da ko pesa message ke azali na ba chien méchant oyo akosimba ye akomeka oyo akosimba Olengankoy akomeka ezali hasard te banda toyeba Olengankoy depuis Mobutu nano atambola na bambwana ye na ville province ya Kinshasa te koma kaka na moment oyo batangi ye azali ko partenir na mouvement ba M23 ya bananga AFC abima mbamona bambwana ye babenga ngo ezali message direct azali ko passer na gouvernement ke azali prêt oyo ekoya eya Nansire bolandaki président Ramaphosa na Thabo Mbeki basoda na bango bazali kuna na Goma na este ya mboka bolimbisi na este ya mboka pe bazali na Goma bayaki pona kobundisa ba M23 Ramaphosa baki bango bakobundisa M23 bakosisa guerre mais likambo kokamwa tomoni biso tu ndenge bayaki commémoration ya ba génocide na Rwanda. Ramaphosa a changé na ye avis. Ramaphosa alobi ke azali na ye na tina makambo ba escarmouche te ya bitumba te alobi azali na tina ya ba moindre escarmouche te alobi il faut situation politique solution politique ezwama nasi bao balingi batala video wana ezali na YouTube na biso bokolanda discours ya Ramaphosa na lobi yango na lingala yazoloba na anglais na interprétant na lingala. Kagame pe a expliqué pourquoi ba M23 existe. Na expliqué ngo pe na lingala soki bokei bokolanda video wana lelo nazana tina ya kotia ngote. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Sama Lukonde bakendaki komona premier ministre pona koyeba ndenge nini ya kobongisa gouvernement to ya kosala gouvernement ya sika. Basololaki toyebi makambo basololaki te Sama Lukonde ndalobaki apesi ba idée ndenge nini akoki kokumba gouvernement. Kasi nga naza contre Sama Lukonde kopesa premier ministre Sika Jiditi ba idée. Ye moko azalaki wana au juste asali nini? Continuité à l'état atiki nini? Ba projet nini atiki Jiditi ako
akolandela yango premier ministre oyo ya sika. Alors nakotia commentaire boye mpona makambo etali ba Jean-Pierre Bemba bakamere babati lukwebo basama lukonde toza na posa ya renouvellement ya classe politique, toza na posa ya changement ya classe politique ndenge salami na Sénégal. Mutu azodirige Sénégal azali mwana ya 40 ans, premier ministre aza so na 37 ans. Alors toza na posa ya renouvellement ya classe politique, tolingi gouvernement ekobima, tolingi tomona ba jeune basala tout ba président ba parti politique bavanda. Jean-Pierre Bemba vanda nani, Bahati Lukwebo vanda nani, bolie trop, bodirige trop, Vital Kamerhe vanda nani, Sama Lukonde vanda nani, bato wana nyonso bakombo toyebi bo vanda nani. Jean-Pierre Bemba bimisa ba jeune ya ba âge ba 25 ans, 30 ans, 40 ans na parti politique na yo, tika bango nani ba travailler, yo zalaka lokola conseiller na bango. Même mana Bahati, même mana Vital, na bango tout. Tosengi na président Félix Tshisekedi, tozali sou na posa komona ba kombo wana te. Tomona renouvellement ya classe politique ndenge tomoni esalami na Sénégal, ndenge tozomona pe na ba Burkina Faso, na ba Benin, ba Mali, na ba Guinée. Tosi tolembi bilongi wana bakombo wana eza kosala rien, toujours partage à gâteau, toujours partage à gâteau, toujours partage à gâteau. Moyibi bo partager gâteau moyibi, bo partager gâteau moyibi. Tolembi toza na posa gouvernement oyo ekobima, toza na posa renouvellement ya classe politique. Ba leader ya ba parti politique botinda ba jeune bakoma ba ministre ekozala penza malamu. Toza contre komona sous Jean-Pierre Bemba zongi, Bahati zongi, Sama Lukonde zongi, Vital Kamerhe zongi, Mbosso zongi, Entela zongi. Tolembi toza na posa tomona ba jeune ya sika kobana na 18 ans ti ata 45 ans tomona bangonde ba ministre o tozali toza na posa tomona renouvellement ya classe politique. Tolembi bakombo wana. Bon, ça n'a pas été gouverné, c'est qu'ici, ils ont plus de 90 jours. Dans 10 jours, à 100 jours, tu as un gouvernement, tu as évité, et là, on est à pécher. Augustin Kabouya va nommer informateur. Va nommer informateur Augustin Kabouya, ça qui moussala après ça, le président de la République. Mais tu comprends les ressources, maman, j'ai dit, le premier ministre, il n'y a pas comme il sous la consultation. Est-ce que consultation ya Kabouya ezalaki malamu te? Et simba ki te po passer la consultation ayamba ba Jean-Pierre Bemba ndenge bozali komona bango bazali koyamba ba Jean-Pierre Bemba parce que jusqu'à présent gouvernement ezali ko bima te. Sikoyo tokokota na mama likambo ezali ya Cardinal Ambongo. Cardinal Ambongo boyebi ye azali mutu oyo ataka mai na munoko te ya chako be moto to makala toyebi te. Cardinal Ambongo incident esalami na aéroport ya Njili. Kuna na aéroport ya Njili likambo nini eleki na aéroport ya Njili? Basango basiliki makasi. Basango ya province ya Ville Kinshasa, ya archidiocèse ya Ville Kinshasa, basango basiliki makasi na likambo oyo ekweli Cardinal Ambongo na aéroport ya Njili. Nini eleki na aéroport ya Njili? Cardinal Ambongo azalaka na passeport diplomatique. Chaque fois tanga voyageaka alekaka na epai ya ba VIP, alekaka na salon d'honneur. Kasi lobby Cardinal Ambongo il fallait voyager. Cardinal Ambongo oboza komona azali cardinal ya RDC ya Congo, azali archevêque ya Ville Kinshasa. Yewanaka Cardinal Ambongo azali conseiller numéro 1 ya pape komone nani pape François. Azali conseiller spécial ya pape François pour la réforme église catholique. Ce qui va réformer l'église catholique, ye mutu azaka conseiller numéro 1 ya pape François. Likamini ne komeliende na utikoloba, ye azana passeport diplomatique, alekaka toujours na salon d'honneur na aéroport ya Njili. Kasi Cardinal Ambongo alingaka voyager dimanche oyo, aleka na salon d'honneur, service sécurité aéroportaire, ba service aéroport,
eboyi cardinal mbongo akota na place VIP to na salon d'honneur balobi place na ye ezali kuna te, il faut aleka na place ordinaire, place ba voyageur nyonso ba passager ordinaire balekaka. En tout cas cardinal mbongo azalaki penza humilié aleki na salon d'honneur te, accueilli Vatican avec humiliation totale. Yango moni basango batomboki na biso batomboki na ndenge ya kanda, kasi basango bayebisi ba fidèle na bango église catholique nyonso bayebisi bango bazala na kimia, basala mobulu te, babima na nzela te, basambela nzambe mpona cardinal, basambela nzambe parce que balobi gouvernement Félix Tshisekedi ezali koluka cardinal ya mbongo na bandenge nyonso. Yango balingi te ba fidèle na bango batomboka, basengise na ba fidèle na bango basambela makasi pona cardinal ambongo. Mutu asengi ba fidèle basambela baza na kimia ezali Abbé Clay Mavemba. Yazali représenter à basango nyonso ya province ya ville ya Kinshasa. Selon batu balobi ke kopimela cardinal kokota na place d'honneur to place à VIP, balobi ezali kanda gouvernement ya président Félix Tshisekedi azali nango po cardinal alobaki ke soki bato baza kolanda nanga to bazolanda rebelle bazolanda ba rebelle parce que gouvernement Kinshasa azali ko partager pouvoir malamu te, azali na tribalisme, azali na injustice, azali ko lia ye moko, azali ko travailler bien te, yango eza ko sala ke peuple bato balanda Corneille Nanga kuna na rébellion to ba kota zamba. Yango balobi ke kanda wana yango wana esali ke babanda deja ko tiela e bakale na bisika nyonso. Kasi to récoltaki moi d'information micro baladere etambolaki kozwa information ya batu. Tozwi information ya batu oyo bazali pro Félix Tshisekedi. Tozwi pe information ya batu oyo bazali contre Félix Tshisekedi to opposition. Tokotangela bino ba commentaire na bango ya batu oyo bazali pro Félix Tshisekedi na oyo bazali bato bazali pro Félix Tshisekedi ndenge bakangi baboyi cardinal mbongo akota na salon d'honneur boyoka ba fanatique ya président Félix Tshisekedi to otobengaka ba pro fachi to ba fasciste. Selon ba fasciste balobi, selon ba fasciste ba pro fachi balobi cardinal mbongo azwi azali M23, il fallait ba traiter kaka lokola ba M23 aza ko mériter te kokota na salon d'honneur po azali M23 ala na nanga esika azali na zamba. Mususu profachi mususu alobi ke pona nini basali na nzambe bazali boye, surtout cardinal. Alobi cardinal ye alingi kaka aleka na business class pona nini to na salon d'honneur pona nini. Atake mosali na nzambe ifala zala, atake mosali na nzambe ifala zala simple. Mosali na nzambe akoki kowelela ba place ya business te, akoki kowelela ba place ya VIP te, ifale aleka kaka na place ordinaire amikitisa wana ezali pro fasciste. Pro fachi mususu bakisi pona ye mbala liboso banda Kongo banda amona cardinal akotela batu o bazali ko déstabiliser mboka Kongo. Amona cardinal azali ko kotela ba rebelle aza ko mériter traitement ya bongo. Il s'agit même bakanga ye babwaka ye na boloko problème ezali te po a mérité yango azali rebelle. Profati mususu alobi soki aleki na VIP ekosala nini? Yaza mosali na nzambe atangaka Bible. Bible elobi ekozala pasi pona moto aleka na lidusu ya tonga. Kasi ye deja na mokili azali deja kowelela koleka na place ya VIP to atuka oya sekisika atei cardinal. Alobi ke cardinal na Bible elobi ke ezali pasi po moto aleka na lidusu ya tonga. Donc cardinal olia aluka
que un jour yesu akoya aleka na lidusu ya tonga yaza kobunda po aleka place ya VIP aleka place ya business class. En tout cas Prof Faci oyo atei cardinal na liloba ya nzambe. Tokosukisa na Prof Faci oyo suka ya lobi boye alobi asepeli makasi ndenge batraite bongo pona ye ndenge abimi mboka ke Vatican azonga lisusu Kongo te alanda kaka mbala moko nanga na rebellion. Sikoyo tokozwa pe bacommentaire ya bato oyo bazali contre Félix Tshisekedi oyo bazali antifasciste. Antifasciste moko alobi VIP yango ezali kaka réservé na bamiyibi kaka bato bayibaka bamillion. Soko tali baministre bato badirijaka mboka baza bamiyibi. Donc cardinal akoki koleka te kaka bango nde bamiyibi oyo baza kofaire souffrir peuple congolais. Antifasciste moko alobi Kabila kutu babundisi ye basango babundisi ye barosi bakufi barosi mukendi bakufi Terese Kapangala bakufi bakataliko bakufi batebele bakufi kasi Faci atikala Kabila atikala jamais kopekisa mosengo to echau baleka babotola bango passeport diplomatique to bapekisa bango koleka place ya VIP ekamwisi gouvernement ya Félix Tshisekedi ezali penza ya bakuluna. Bamususu balobi bomikamwa te ezali ndenge ya batu ya IDPS. Tala ndenge basali Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe na Bahati. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati babundi makasi na baelection po Félix Tshisekedi alonga Moïse Katumbi kasi na suka bake kopesa premier ministre mutu mususu Jean-Pierre Bemba atuli. Balobi soki basali cardinal ambongo bongo batu bakamwa na bango te po batu na bango moko ya union sacrée bazali konyokola bango. Tokosukisa na message oyo ya mutu oyo azali contre Faci. Yalobi Félix Tshisekedi na batu ne baza na perte ya vitesse. Donc baza na perte ya vitesse, to perte ya mémoire, kala te bakosimba moto. Lokola basimbi basango bakosimba moto kopela kala te ndenge babandi kosimba basango. Merci mingi ngai pe atake analyste politique, reporter, l'homme de question time, et le balango Steve Yemengo, nakolo baboy, ngana ngina pesaka conseil, na osi bolandi, ba Prof Faci, ndenge balobi contre Cardinal Ambongo. Bolandi pe ba anti-Faci, ba contre Faci, ndenge pe ba soutenir Cardinal Ambongo. Siko ngana kolo baboy. Est-ce que président Félix Tshisekedi Moutayebi service à sécurité et pekisa cardinal Ambongo à kota na place à VIP? Point d'interrogation. Ce qui président Félix Tshisekedi ayebisaki ete ayebisi ba service à sécurité te ezali erreur grave pour na service à sécurité kozwaka makala moto kotiana mutu ya président elingo loba nini? Omoni basango wana basakananga na basango te. Basango même na Italie baza ezali pays mobimba na Italie. Pape ndenge azalaka wana pape azana Vatican eza pays kati na Italie. Vatican eza na basoda nango. Ba cardinal baza lokola ba ambassadeur ya pays ya Vatican na bamboka nyonso eza na l'église catholique. Ba cardinal baza ba ambassadeur na bango. Alors ngai depuis na kola natika komona te place moko Mobutu a touché église catholique. Na asi boyebi marche ba chrétien bangwanda bawangana Mobutu awangana ndenge baboma ba chrétien. Alors partout dans le monde kosimba ba cardinal kosimba bango ezane to simbi moto. Alors ceux qui ba service à renseignement bozo sa makambo wana ceux qui président Félix atinda bino yemoko wana eza président Félix yemoko. Alors son président Félix atindi bino te ezane ti bozo ko lukela président Félix ba problème si ba problème d'être ba V12
problème sur problème église catholique basimbaka ye te. Kabila azalaki sanguinaire teti abomi bato ebele, mais Kabila atikali kosimba bacardinal te. Nalobi ke Kabila ndenge azala atikala jamais kosimba bacardinal, atikala jamais kosimba Tchaou, atikala jamais kosimba Mosengo, même mbongo oyo. Alors soki Tchaou akufa to Mosengo akufa, soki bakufa na poison, autopsie salama te moyen to ebeya te, mais batikala pe koloba te ko akufi na poison. Alors kosimba ba évêque cardinal eza osimbi pape, osimbi Vatican. Alors pour ba chrétien soki ba église catholique so lobe telemaka ka sikoyo, président Félix atiki bokonzi ou abomi batu ake CPI. Pourtant Mobutu abomaka batu na marche ba chrétien, CPI ezalaka te. Mais lelo soki ba catholique babika lelo ba telema na on basali cardinal mbongo eza pe bokonzi Félix Tshisekedi esili lelo amweka boma batu tanga koboma batu ba chrétien ba okange mamo ake CPI. Kabila ba chrétien ba marche quelque boma ba chrétien te po azali ko banga ke ekomela ene ekomela ke Mobutu te na marche ba chrétien. Abomi kaka Rosi Mukendi, Thérèse Kapangala ko assassiner basango azokende ona ndenga basassina. Ok, banquette ezo sala mateme. Ba catholique ba bimba penza nde ba bimba ke pele wana contre Kabila. Kabila tikali ko boma ba mote. So azoboma na ndenga secret ba force commune ndenge toyebi. Mais ko boma penza bo fusillade ta. Alors ngala sengi bato baza na service à sécurité à président Félix ba conseil na ye. En tout cas, vous évitez les Cameroun. Vous évitez les Cameroun au sein de l'église catholique. Parce que au sein de l'église catholique, vous avez des partenaires partout. Alors, ceux qui ont le Cameroun, le président Félix est sous Kananzela. Alors, vous avez l'église catholique. Mais vous avez un conseil. Vous avez un conseil. Parce que Mobutu a tiré au sein de l'église catholique. Kabila. Oh, to bengi teti abateti China Rambo atika ko simba église catholique te ke boye ba chrétien ba bimi a massacre bango ndenge ba chrétien bazali ko bima wana dimanche église catholique aboma penza fusillade ndenge sa massacre abanga makapo bange ba ko zoe penza ko zo. Alors Félix Tshisekedi azan esprit wana te so akoti ce esprit wana ezaneti boza ko luka lobi akende CPI. Merci. On a zaki na sala analyse pour nango pour le président Félix Tshisekedi yango wana. Merci na ba balanda ki. Merci na ba bazwita na bango ya kolanda dépêche. Botsa ba commentaire na se bo pesa pe ba vie na bino ndenge tomoni ba vie ya ba profachi ba pesi avi na bango ndenge ba traiter cardinal mbongo na aéroport. Tout le monde peut avoir contre Fachi, bah pèse pas vina bango. Nga la pèse qu'un conseil que président Félix a l'on m'a beaucoup na na basango. Soki mtazo tinda bango wane zaye moko. Soki mtazo tinda bango te en tout cas ape ki sa ba service wana o eza ko minga ko mila kisa. Pona lelo to soki awa ezaki abino mission noka aspect spirituel bo pe to nzoto pe na molimo. Dépêche les émissions na bino et la rabino d'information à temps réel, information à cardinal et salamarika lobby na après-midi lelo toeli bino yango. Na suki ça toujours na losambo Nzambe apambola onyo so la ndinga onyo ça a un problème à santé n'importe quel problème il y a rein cancer diabète tumeur. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Penati Kimboka Congo Namaboko ya Nzambe Tata. Bobo sana pete touta ki pe kokunda Tchaka Congo na mokolo lelo na cimetière ya nécropole molimo na epe manakimia ndeto kutani na ba dépêche ezali koya. Pona lelo ngana bino bye bye. Congo
Peuple azali kolela baseleki likola ba politicien ya moyibi baseleki likola ba politicien ya kanyaka baseleki likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage maya mikoba peuple azali kolela baseleki. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.